Je sais bien que tu es ton email. J'étais là, je te grignote, tu changes les habits, tu changes. Mais attends que ton homme finisse la souci des ventres. Hardis, hardis, hardis. Gain pour les hommes et femmes. Moi, la moitié au tout. Sylvie, ben speaking là. Avant, après. Beaucoup de gens s'inquiètent. Nous là, tu es là-bas pour les gens empêchés. Il y a un élio. Même, et ça, la bataille, même Moutali Boumounelo, Jani. Oh, Yann Dimosi. Oh, bah, big, mama. Oh, la minene, même l'air taille, tu étais là. N'a pas gain pour. Oh, on a Moutamounel. Oh, ni, ça. Oh, ça, oh, gain. Mais ça, pena. Oh, côté ça, nyos. Donc, ça va bien en combinaison pesante. D'amour. Je mon compte dans le bébé. Tout la vie déjà taille. Mais la bataille bébé, mon pour ça la choix. Omega. Parce que Yango, la femme, tu reviens à elle-même à la forme uniforme. Voilà. Enfin, t'as pensé à moi. Ah ouais. Un grand merci, mon chéri. Un grand merci. Ah ouais. Maigrir sans régime, sans médicaments, sans chirurgie et surtout sans effort. Perdez en taille grâce à la gaine Hardis. Les résultats sont immédiats. Et au long terme, vous perdez véritablement vos kilos. En la mettant régulièrement, vous perdez en taille grâce à la thermogénèse. Avec la gaine Hardis, retrouvez une silhouette harmonieuse. Yes. Pour découvrir notre gamme, appelez-nous au plus 32 46 54 41 16 4. Nous sommes aussi joignables sur WhatsApp. Ouais, voilà quand tu es bino tout ça wana na site na mnombo misana kolanda Karine Yamado TV ya Mbéji ya Gaillard. Donc tout ça on a pour tous la bino ba news to baki il faut vous découvrir makamuni nezoleka Karine Mokonzi. Oui à côté poto. Mais est-ce que poto ngo ya ye ezalaki po akini ko créer ba ranking o ya zoluka. Ake kotake lisusu o biso tout pesa respect to yebi ba to ba pesa respect mais to ki Karine Yamado soi-disant a manqué. Il paraît que Sankara de Kunta a quitté na Paris. Sankara ke sala nini na Paris pour aswa na base na bango ya Paris bazo solo la makambo nini. Na ebité bazo solo la nini pour na formidable ou pour na ke Karine Mokonzi attaquer Mampata. Lelo to baki to kota to mika ko solo la to panza ndenge bo misana c'est de la Mokonzi journaliste et comédien garçon wenge quand il avait les rembourser les paroles pour prendre les news dans les dédats de vos écrans, dans les dédats de vos data, il faut assis pour apaiser l'esprit. Là ils arrivent pour tout c'est comme moi mon qui te dit que vous avez un stress, bo mo mesano na zawana na koti penza na migano ko solo na babi pour na kozoa pasi ye yango nani babi aza moto na lolendo aza pasi menga na ina ko pota ya mbinga talaka na kata pale quoi. Donc lege chou Karine Yamado TV ya Mbéji vous s'abonner massivement. Vous s'abonner massivement. Là j'ai sali mon équipe technique ya Sima ya Bilipo biloko oye bima za ba connexion sikawa. Christelle Bafosset aza déjà na kin toujours sur la ndé to yokanaki likambo ya ils ont une étoile, sur étoile me brilla, c'est zonga na famille, basoula. Lege chou, bonne santé. Ouais, kitoko c'est dollar balobi, ils ont kambo étoile, yo mobi étoile, étoile basala raté sozana étoile na yo déjà pour inganga. Ndakisi, ata la étoile mutazana ngo, on doit utiliser, on a ndimana na kisité. C'est que oh simba kisi baba yuma. O mogo simba kisi pour na succès pour y pour ça makambo. Après ça va encore 6 mois. 6 mois, on va résultat. On a plus de 2 ans, on a combien de temps on a calé quelque chose. Na zakara, son a beli internet bougera. Son a soumbi internet bouger. Na sali internet bouger. Dire que bon kokate, les esprits, ils allaient comme ya étoile de lobby wana, les quelque di kamu ba ki ngana na na da kima batote. Nous avons fierté, nous avons rapport gaieté, nous avons bien abattu nyonso. Ya ngomi ke lelo les quelque na sima na bibisi batu ebele. Obele baye bali na sima na ba journaliste ebele. Ola kizinga na ba fulama ebele ba bonga na vie na sima kozala na ngai ebele ba koma ba stable ebele ba koma na basi ya poto mibali ya poto po bazaka na lekechu po bazana équipe nationale qui orgueil ke nini wana adat adat lobi leke chu adat au c'est de la orgueil adat
donc nayebisi bino ke à date parce que naza nanga fierté les gars bien en fierté bino mo bomona ke ayambinga na kati ya ndako na ye est-ce que mutafiera ko ko tuti na ndako na ye mais stabilité o ngana kuti TV na mir na kuti mire kabwana lege stabilité visa par rapport à quoi te os un problème qui aux de studio na ngana va na moi muki na zwa na internet na moi mambebele o ya muki kana zwa yompe na pona pelo na muki grâce à ba chibola grâce à ba Myriam Mokonzi ba ya Let's de 15 grâce à ba Willy Musheni et Tolobon taka na dia ba monga ba garantie te ba 7 personnes na longa ndako na longwa chibola tindi 2000 na longa ya Willy Kolobate 2000 ça veut dire que kozana ndako muki kana bongana za na ngaboya ndako na muki po na bimi na kangi porte na kena na bwina ndako mune ba kombrema mambebele mais ndako za na muki meza propre yo ko ata matasi ndako mune be kwa na propriété te ok attaquer na ndako mune na propriété na leki na mukene aïe aïe c'est quoi ça Matileki il est fou garçon c'est quoi ça va comme n'importe quoi matia ta ndako na yelongi na ndako za mabelo kwa ye kena so ndako ate ya munene mabene comportement ne taille ne lobeli na ndako za ka mabelo kwa ye ndako contact aspect physique aspect corporel ma munyo so be expression façon de sala ba théâtre boyi marambango deke ndako muki o ibunga na ngana niveau na nga e bilo ba saba 16 ba tele ba sa ndako na bango te moi je suis pas orgueilleux ngana complexité na l'accès o escala la mbetu na nga et mbetu juste là pardon mbetu na nga ya prix ya garantie ba ndako ba te belé mbetu na nga ya musuni so kotiana obosa na ero zonga pa na bino c'est que batebi baza ba ndako batiko ganga ba ndako ba c'est la 17 de la tika like tu vraiment soda na mi yebilo na sala na internet pe na zapo muta kiti sanga si sanga wana il faut botu na famille na so famille permettre te ya pasi ça passe pour famille pratique monga ba ebia et azara trop na petit frère na ngai mundir ba azara trop na ngai ça très bien ya leke en tout cas leke toujours azanga ko chrétienté donc ça n'a rien à voir ndaku ya leke nanda kuya ça n'engage que leke chu bomika ko comprendre nango parce que ils allaient leke mutu azo solo là et aza libre stabilité o et belé peto yamba bango baboya ko laksa ba palais mais on moni que leke donc babi simple mais beau ko luka minene te fo luka o e kokina yo aboyi na yeko sa avantage a pesika preuve na pesa ba mpifo bomona makambo mais leke lelo to eto solo là par rapport ya ba collègue na yo lelo to moni ya Cynthia Wadol à côté à Paris soi-disant balobi akangama na mapata na ba ange o babo ya lipambuli ba to mata azomona na te Karine Mokonzi to monaki à côté Paris mais à côté Paris yango na kofinga bino boya akawe à côté Paris na kofinga Cynthia Wadol à côté Paris azomona na te pas mona na pa kinele moto oh il ne faut pas monnaie donc non il y a problème comme c'est comme mon et Cynthia toi la soirée le 22 décembre dans une de Paris Cynthia comme si déjà ami sur la billet avant puis Cynthia comme on a télé Karine ce que mon me ça vidéo na Cynthia na Australie Cynthia ça déjà bien venu en Europe à Bombani wana parce que alors c'est l'atterrissage ngana jena j'avais baninga mususu parce que tu quittes l'Europe ou tu quittes l'aéroport à Toulouse en France le 20 décembre bon mon appelle Cynthia wana aéroport à Toulouse to zalawana no caméra na biso ya Karine Yamado TV ya Mbiji au confirmer bango na est-ce que lege gel show janvier bazoleka papa takobika Karine Yamado pinch a munene faut le mama minene na kata site na taka munene mwa mokili taka ni mando za pa na ngame na boya vana na kile vani sena kita libaya pour ça vanya buka kiti na ngai c'est dit que tozo ya François na tozo na rapport à Toulouse to na soirée le 22 so ni on est ici bato za na poto na bangaba ba beta bato ba ya no le 22 wana o ba mona ke bango ni ba sukisi poto po muta boto bango so mi bazana 100% ya uta mo ba kumba vanda kuna ata bazo ba nationalité ba français makila ya ba mwindo makila en tout cas makila ya mwindo makila ya donc ça n'engage que lekechu leke to moni lelo zela na sisi note ça dit que Cynthia bana poto wa tuna Cynthia wa dola zabi Cynthia wa to bona biso a mona le 20 décembre ne rapport à Toulouse tane ba zela nga ne binzambe kozilo ba zela nga ba zela ba mise ba sera ba wenge kala misa bo beta nga
so beta sike poto na fizika fo poto bakamala bakota sute ngo beta na poto posane oh na finga ne poto ya bon n'importe quoi doit beta na poto va ne ah yo bang ça oh ba beta ya poto moka droit ya loi et au côté au mec qui sambi na mairie oui mais tu connais la mairie et ouais toi wesh tu sais ça Non, s'il avait parlé le français, là il avait les tapagés, les cœurs de moi. Moi, il les avait cœurs non italio ya mairie ne kata makambo et en plus Karine va au Karine mokonzi azana na poto wana ba bete mto beta Karine mokonzi ati ba tata ba mama bo ntinda na internet na ba poto ambo elote na finga mtu te bo Karine po fingi so na wenge muzika maison mère te a fingi te ya ah baleki ubana na bino exemple ya tout ce que intimidation ana kana akzo bate tout ça exemple lo kabose aussi kapona comportement ya sakara finga ya finga tina ba parents ne sakara finga misa ni te na wenge kuna wa lunga wenge sakara zwa kama abi azake soki lo lungwe a charge a wera munyo so lunga wenge akofinga e ete sakara erita ndima ke sakara finga e ata lo ba kumisa na kakole meka na lunga na wenge sakara ese ba quatre vérité nyosa wenge ba le boga ba benga ba pot de fleurs na wenge kari na fingite mame mili fia li salite li babe fia na solo atanga maya jaune nzoto tanga o finga na internet ba fan ba mona te ba internet ba mona te Karine akota poto te ye va kota poto fa senga bolimbisi yo na Paris ayesu Paris o bandie su ko combattre ye o mo ka la reine de l'internet il me appelle ça succès ye le mta sala ba makambo ebele na internet Sko bino bo vana bino ba poto na bino boza ba malili na bino au moins intimide bato abo tika bato ko Karina tika neka so Karina lo kufa internet on sait que kufa nango parce que biso ba tota biso ndeti ba kizengi ekiri na so ba pede ba lesbienne bandoki mais ba pede ba lesbienne bandoki yango biso ne to évoluer na internet to sa makambo ya mine na internet so e plus 10 8 ba 7 ba na poto bazo ba ne ba évoluer bazo ba 20 ça c'est la soka ba sujet kana makambo na biso ba bizengi makamka ya Karine si lo Vincent la voix du public comme ba vie azana ngo ba boni c'est grâce à Karine à cause na te po buzu zela ba buzu atala masute so atala masute fa se ba tika kasi ko sila suna sili bono na wazasiko nga suna sili kana milongo na azasiko biso tutanga kana biso kombo ba ba Kardashian bangonde bazui relève ba botoli mpifo wana yango esali ke lelo bokoma kopanza na Jaël kangisani ya makor attaque jinani abiri attaquer Jaël po bangonde ba botoli mpifo ya makambo banda ya te ce qu'on a actualité te ce qu'il faut landera YouTube tira ba 1 giga wana to ya butu olandela tongo bi ba fa bi c'est de l'OBBC internet genda zana Jaël show benke biloko ba ibenge ya beta ka biloko ba ibenge te ana tana te bato kan sa ba faible ngam no kan sa internet fo za manike na ken tani ba finga ngaba mamu yalo kuta mima nika nizoba kenani so masuba zambe na relation na Congo ba batembele kwa maele ba para ba fans ba tala so mto sala te o ba suka pe to kan te botika na bana parce que nani prince zaki ex nanga prince babi zaki ex nanga parce que pardon vraiment pardon caméra zonga bien omoni biloko oyo c'est de la mokonzi alingaka ebima po biso to toucha rapoto bimisa prince babi mwana mowe ken pe na zalaka ne pe jour na langwa ka to sala ne nuit d'anos ma moko na na kwiti mais ken ana sol na nzoto c'est de là jour na ko mundi batina lemba mundi batsala théâtre musulman ba marabwa achanga tili boku na kati ya kiu fana bimisa bilo na mele ya ken anga ime aza mobalicité obona kosi obota biso yebiti est-ce que vous avez preuve yali kamba preuve mana mwasi la sa na photo osala ona preuve conscience nous même de yebiti to o chimo zemi conscience nous de yeba kezema zayo so ubona ubona nino mais kena ba jamais ya kokyo bimana azana temps wana bo juste la za kana c'est kena lingi position semi yeli ngakasima
Mais Ken, tu as son année non capable, si pour au moins il y a un zoom qui a bossé en côté. Du coup, pipi si la soloté même. Vous êtes chez c'est que là ça va. Les gars, tu as vu ce gars chez vous, c'est que ça va, c'est que Santa, ça n'engage que leke. Pour biso to bimisa aka ba vérité. Si au monde qui n'a pas souci, pas déception, les gars mina vie, grâce à Ken moi. C'est mieux on les racier pour ça la moi. Eh ya. Nzoka ka bossa na te ngana bossa na Ken. Na koma na marmite. Nzogo. Bossa na Ken sote. Ah, on est à Barchi, peut-être qu'au col, on a bani bolingo sika na vie. So ma venu sika mta déviation na vie. Au ligné kaka mais coste c'est à sauter. C'est ça. Il y a Ken qui par erreur. Quit. Yambishise de l'homme qu'on dit garçon Wenge l'homme il avait remboursé les paroles dans les détails de vos data pour prendre les news ou de vos ordinateurs ou de vos écrans. Mais yo comment c'est de même ça tête gauche pour bloc mais je linga ngote. Les gars tu ba question ça nga ba réponse c'est yo comment poser nga sous ba question. C'est na rappelora. Babi lo que tu m'as tumboli na confirmé que bomoni il commence à taper. Mais c'est de l'homme toi banque ça mon internet azate. Emily Nazana. Oboyi mama Emily fia libabe fia sola mampeka. Ndoki. Arigla ma ya jaune. Pani arigla rouge ma arigla jaune. C'est kaza malade. C'est kaza en été. En été wani c'est kaza en été. Été. C'est kaza été. Aza bien té. Yi wana lobe ogangi la bata finga bato. Yi Emily c'est la vidéo nanda kwa nani. Nanda kwa le roi de la forêt pat ba monaki. Vidéo ya sali wana. Sankara go sakara kende poto sakara za nani. Sakara a musique ari na poto c'est que ba fan na faire ba bunisa Sankara. Ba fan ya o hérité ba bunisa Sankara. Sakara aze de l'autre côté. Sakara mona robeta ba demba ta sakara côté na ta DG na robeta sakara za nani. Ah, mona yo mutu. Leke pena to kende to songa leke yuza na makasi ya kobunda. Yoko so obi déjà que Ken piano santa qui c'est que force ça te bon so qui ya japs force ya bolingo ne nzoto ya ndenge moko te. Oh yo za na nzoto sala obeta mo so makasi mena bolingo peut-être kokara na te wa ba éjaculation précoce ça arrive Ken za éjaculation précoce te mais asala bien peut-être na bituma ba kokate saka bomo saka zani makasi te altika ala niveau obeta Karine ah ya batu ba saka finga na ville lo ba mona te ke ba mona ka ya Karine ba boma na Karine ba bisika zala ba bi ndako na za be moi ke so Karine lo akufa te tente be go kufa butika biloko wana ba bang sa ba ze loko te muto ba banga pe na internet za na te muto ba za pe ah muto za te oh mam to sala le to kuta pa ba yana biso to kuta ngomona ke kuna na o azo so na ona te vazo bunda to kuta ça ko changer te c'est-à-dire que nous ça tout si ça paye ici bas alors bah bon en français tout si ça paye ici bas yango wana to kuta nso amuki c'est-à-dire que iloko asikizati ezinga ba traiter ba façon so PD ndoki zoba kizengi mais PD on sa nene PD na kina ba free so ki 4 fois PD na ki ba Dubai 4 fois na ba visa ba Tunisie na ba visa ba Turquie ou ba vena ba valimba ba bimiselinga lelo bina ko ke na ngai pe c'est-à-dire que bilo bolo ba internet ba mi kinza biwa mi kinza ba elo te baza ba mi kinza baza biloko te ba bino bolanda ka $7 na sima pona ko so ki pe sakarabi ke obeta na poto ngapi na Lionel Kampo ko beta Sankara feza RDC pa bia okota makambo ngo ologie charisme Gogi Baz depuis Belgique abia okota makambo ngo Julia Beck 1 million c'est quoi na beta libaku na zelo le babos live je salue à passant na beta libaku na zelo Julia Beck 1 million c'est quoi depuis Allemagne na tango ba day atika kingate azalaki mutuye wana Christelle Bafosette Elkin yena bengi Elkin subo muni ba yoji ya ba nouvelle collection oyo pona vandi la bisedula taba koyambela mopaya bapesaki ebonga ya mokuse te fozwa kiti ovanda po oyambanga kitoko to solola to panza nteke ologie charisme depuis Belgique ologie charisme bonne année Eliel alobi a fait tango danger pour na ologie charisme il avait les rembourser les aider les gens dans les dégâts des fois il avait l'amour mutuel lelo lekechu olobi batika biloko wana lekechu lelo sali site olongwe na site oyo zalaki est-ce que na site oyo sali okuedike masse kaka makambo oyo boni sango nanu ya site mayo site ni edika masse
échanger neti nini esa banda batribune basije bazeli koma bapolémique bédise ta banda yo tomona mayele 20 soki savant falestement kuna les mêmes elenga kutu koloba te bédise na bédise ayo tuyama de mo alingana na elamba te ezalaka kaka sexy na sexy siko masi neti nga na nini biso toyendi koteya bato chaîne nanga leke tv yo naosenga tobele basabone parce que makambo abi ezoya batélé réalité c'est luki na mpe comédien moko abosalelanga baémission ya batélé réalité nazoposa comédien moko aza exact aya kitoko me aleka yo sikona kitoko nalingi ezala bongo cetadire ke kuna yaka juste bagagi batélé réalité bavie ya baartiste nde besalema na ma mission na kolongwa te naza nao pour le moment ate oza kotala canal oza kotala antenne a ate omotala canal sat ozongela r moko antenne ezalaka important mpona théâtre muyombe gauche e ya sans souci na esobe c'est-à-dire que nakolonga ma mission te mpo nasala chaîne youtube nanga bafani nanga bozala pose bafani na ma mission bokesa abonne mpe na leke tv officiel ya chaîne na bino nzambe osunga na toujours dans les bons eloko odike masa eloni odike masana est-ce que esalaka o mpe ovandi ya des fois otali lelo soki mwana na yo bozotala ni peut-être baémission oyo osalaka etombe sikoyo bozotala ndenge ofingaka bato est-ce que oraisonnaka nini ekokosala yo nini? Moi, c'est les bas âges. Quand j'étais petit, c'est amusant. Nos théâtres, on en faisait quand on était les petits. Ah, oh, papa, c'est vrai. Ah, j'ai apprécié. Voilà, vous comprenez que tu y a des bagages dans les dedans des cerveaux. Alors, bien, oui, ça, moi, donc, oui, bah, que vous, ça, nabino, et ça, scénario, vous tracé casting, yo moko mi pesi rôle mon acteur principal. Voilà quoi, toi, bah, il m'aime, toi, voilà quoi, bah, mindele, pas ma maman. Fatma Goula zo pesa mobile na bis zo lia mbanga mwana Fatma Goula otana maman ça c'est quoi? C'est la scénario. Alors trouvons cas normal, c'est toujours comme ça. Et aussi micro, ce mon a micro pixé. Tu na comme exemple, c'est-à-dire que nous sto sala o nous sto kutango kaka. Nzambe ndi ayiba lobi na biso ndi abombele biso. Peut-être bana ngapi bozama ba pasteur. Sonika papa ba mamba salaka na vie. Ndi bayo otia bato otika musa kozane sango amona papa naza kosala ba crash mais je fais pas les crash sala bafuna sepisa bato bata mitimi mabe bazali lokwa ba mama na ba memili fia ndoki na internet c'est elle. Est-ce que guerre wana ya bino na bango kokosila kate te tout ça na guerre te tout ça conquérant c'est soit ça ba Tony Show Tony Show na ba poto oza na top nini oza na radio wana na bosa comme journaliste wa poto wana sala na radio wana na top 10 wana so top nini wana na bosa comme ni journaliste wana comédien na bosa nini na chroniqueur te na ni chroniqueur na ni journaliste na star lege mama na makambo bo kundoli bo pikoli na journaliste te na chroniqueur te na star pour na sala on a pesa bato lo ba guba sa mamana osala que banda carrière non na chitati non na kititi na muino na zaka ngaka Kevin Panda yango na kutana kana ba bossa on ka ba bora ba ya Willy Musheni ya Willy bora code monnaie komi monotone ya Willy kata na bana Willy Musheni etolomo azaki na 50 azo mata ya Willy bossa azakutu yo na zana to a risque ça l'opération si régime placé parce que ngi kweya. Pourquoi? Oh, ça c'est placé un kilo au monde, il y a ça n'a pas passé. Puis à Willy, so talis bon moteur, il y a Willy Chéni, non. Les papas, à côté on va le vénérable, les grands maîtres choisi Matata, Ngwaka, Ndoki, Moyibi, Satana, choisi Matata. T'as chapelé. Toi kuna ana moi Maria. Hello, singato yiyo meki okokate. Qui c'est ça na basango retour na ngweza liboma est-ce que zoye? Liboma na bakolo na. Lege tu banga te lobi to mono kotifu. Songa wadi fo seke mutu mwanda asalinga mabe. Songa na kufu na be liboma seke mutu asalinga mabe. Po mabe zo seke yoko sala mutu mabe. Moi parce que yezo ate po ate siko point. Pour na protéger pa nzambe. Le bele basimba bakisi na musala o. Ngana yebi na kisite, na yebi ndako nganga te. Mutu so so mabe ka linga ka ota sala mabe. Na fungo chaîne YouTube na combien de personnes ba combattre nga.
nebi bango ebe to seka na bango na muna na bango te mais muta wa combattre ba binga na repembe no te faut approcher ko kaka te yete ngabi gel c'est ma sœur c'est une copine à moi masa ndeko ya ma plus que ya ba ko man ba karina ba gel ba ndeko mais chaîne YouTube na bele plus na ba comédie ba sepelité pour animer no azaki na 16 ainga combattre sur na kata YouTube mais bon ko kana bango te so ne sa ba kisi ba sa bino mo ya miki ba sa ba internet sa ba ko kanga te ngana mwana nzambe ngana za chrétien catholique mwana mama Maria ati santo amen ndike ngai wana ngai mwana mama te ati santo tezaka ya banzambe ya makambo ba prière mama Maria toni grâce à mon conseil na bisi ya basi banso ya mwana biso to ça toujours makambo tu vois ba sens wana ngai na olingana nga kisite muta combattre ngate ba ya kaka ba meka kaka boya kaka bomeka kaka elobi leke chu Alain Viseur MG elobi Karine de la part de Karine Yamado leke attends moi numéro na yo numéro na ngeza plus 243 81 ouais plus 243 étolomo faut bon on la plus 243 on a étolomo so bien étolomo ça veut dire que code amboka étolomo 81 36 52 891 3 ans pour ça bien les ketchu numéro na nga WhatsApp na ngana na singa ba nous ba Suisse Hollande partout dans le monde ba y a le 20 à partir à 8h tout déjà à partir à 8h aéroport à Toulouse boya ebelé aéroport tout parce que ba kina ba ya ko bisote merci na ba bidie sur la London City agence Moz Arabien na rata Europe wana na France die sur la London City on se bureau na kin na die sur la London City makambo ezali on ma kitoko le roi ngai pakola grâce beauté mafuta moya kitoko et ça la bien pour bazar ba pinja za kitoko ba ko ma munene ko masima ko ya mado pour man awatoza ezo vimbisa bato ya mado a azo suba solution musupa baka esa suki togo binos bolinga Kevin epanda bosa abonner pe na chaîne YouTube na ngai Leke TV officiel babi ya wili mo chaîne Jean-Paul Weli El Kali on est mon manager privé bana tout Europe na bolinga ba betanga ba ya ka le 20 ans na Toulouse po c'est que mbiloza la wana c'est que na sinam susa ba ozonga kini jour wa to yema bino bozongi bo risque na bino te ba batu bandoko na ngai na Facebook na ngai déjà ça peut plein ça plein na ba 3000 demandes on en ndimate ezaki te ba ki na page pour page puis on a plus de 12000 et quelques j'aime déjà bazo aimer ezo qui est bien na page na ngeza Leke TV officiel Facebook na ngeza Kevin Panda lekile mna singa boki na page parce que Facebook a d'autres bele bo site kilanga banto tinilo demande na Facebook on dit maraté je suis combré à combrement c'est trop il y a trop de monde na ko accepter non dit manane merci na c'est de la bonne chance na yo na bien mikozo viangu la mikolo yo na yo zana Christelle Bafosset ba bon séjour na King Christelle Bafosset na pêche ba moto bisco zali na bi que yo ne marambo mais soza madame okabaka wana mufuza Christelle Bafosset pe na muni maman chichi bola moi ça mbongo et vraiment quand mbongo soit na kanda après so 3000 soit na 5 10000 soit siliki 500 moi pe na mozanga hapo so 5 ngaka na sina pesi ka kanda moi so 500 lekele que tu l'as dit aussi ça te mais lekele que tu comme na tamu ya suka total na quand même OK des questions t'es rien en follow t'es parce que Christelle Bafosset petit romo matili kolo za tout tanga ah mais quand même ça va si banani boya ça va voilà bon utaki kolanda émission na bino comment il s'est passé comment vous découvrir makambu oyo elekaki na équipe nationale comment lekechu oyo na yambela kibino bomoni comment alobi vérité ya makambu donc na Karine Yamado TV vous continuer ko s'abonner parce que ba news ya solo ezali wana beaucoup se retrouver Julia Beck 1 million c'est quoi s'abonner Ologie Charisme depuis Belgique s'abonner Sebondo depuis Maroc s'abonner Alain Visor nazo remercier ba oyo yanga oyo basala ya site oyo ba chapwa Alain Visor motema ya Arlette Mwanza MG de King
Donc voilà bon mesana na Karine Yamado TV pour bozo mona biloko ba Yojina ba Adidas el sangani grâce à Christelle Bafosette depuis Kinshasa aza awa na Kinshasa ba bezali kambo étoile na Karine Yamado TV bo s'abonner Yambg bo s'abonner je salue mon équipe technique na remercier bango comment bazalaki na ngai toto mbola ka musapi soki to komi na suka to betaka 3 fois bim bim